Merci les amis de Poto na Poto. Donc www.poto na Poto. Vous êtes belé à Poto la biso toujours comme d'hab. Rendez-vous na bino. Il y a chaque jour, il y a chaque fois toujours. Il y a biso raté. Maintenant donc nazara l'aise tant na mon abino vous vendez belé. Vous bengani, vous sala pena don des ala kaka na bata Poto tout donc les amis de Poto na monaka donc Paris, Bruxelles, États-Unis partout dans le monde donc des ala kaka bandeko na nga bolinga mingi na linga bino pe mingi ya on toujours na se ya moi oya Kinshasa oyo batu loko la badam suluzolo mobala pembe a se sacrifier na pour lokela bino information na source talaka niveau moya makasi na Kinshasa mais na tamboli beaucoup la makolo ti na venir le kolenge na kata kasavu pour lokela bino star na bino bolinga mingi to betana ma solo carrière boulot évolution ya boulot des ala kaka o adam suluzolo mwana suka nzambe na se ya moi na lokolenga kaka soki ndezala kaka donc bana ya Poto bana ya partout bana ya monde Adam Silozolo donc aveni lokolama voilà donc lokelenge était mais lokolama na kati ya kasavu ba prêtre ya Poto boyebi aveni o ndezala ka donc Bino star Nabino il s'agit bien de l'artiste comédien Sundia Tamaniata papa Tatnio Maminio donc avec lui tu passé bon moment il y a gaieté il y a joie il y a koseka donc tu vraiment tu développer naie talaka moyo ils ont insisté beaucoup là tu as image na source de Raolo bato lobby ça est vraiment tu qui est Sundia Tamaniata a uti wapi a komi wapi et puis niveau ni fois kenende za la kaka bana ya Poto bajika ya Poto ya prêtre tout ya Poto wana mona lamine donc vomo sakol nkolo mon boss ya mère Flossi belle félicitations pour na bébé Daniela ndenga ye vraiment beaucoup de fleurs beaucoup de bonheur beaucoup de joie nzambe vraiment pesa banzela beaucoup mbela pena bébé Daniela oyo azali pena mwana abotami na misu na ngai donc so na c'est-à-dire koya na ngai na ina bonheur na ina bébé Daniela donc bébé Daniela vraiment aye tous awala vraiment trop tandis à la kaka bandiko Poto vous allez jamais dessus votre humble serviteur Adam Seluzolo vraiment moi na suka nzambe ya boya zalate journaliste à swag boye journaliste à propre boye na zalanga unique à moja kota Adam Seluzolo ba disquared donc voilà quoi check à suivre ndez à la kaka. Ouais déjà toza tolo ba on ninga se ayokate donc déjà toza na kati ya lupango sika Sundia Tamaniata zalaka so bomoni na porte za na sima na ngai Sundia Tamaniata zalaka wana toza la surprise donc to batama tozina no caméra cachée total ndenge nini azalaka na kata parler ndenge nini nazo évoluer. Ladies. Garçon. T'es un peu bonnet. C'est changé quoi? Où c'est changé ni? Vraiment donc dans un système norazo ah ngaye au solo le faut
Les amis de Poto la Poto 3W Poto la Poto donc Sundiata Torosa une émission toi pas nayo donc je vous signale ici nous sommes chez Sundiata Maniata ndengezala kaka tobaki Torosa les surprises ayeba kité to yemba la moto kuti en plein ndezara tongo a bongisa parler na ye moko donc et puis mère pazate azara na mère te to yeba ngo awa vraiment parce que to moni ye moko a sa mamna donc ya ressemble zate Sundiata Maniata vraiment, d'abord, impressionne aux années par rapport à surprise au salio. Ah, oui, big. Vraiment, on a besoin de la caméra cachée, quoi. Donc, surprise au salio, on a habité dans le Bani. On a habité dans le Bani, on a battu vraiment. Vraiment, où est la photo la photo? Où est la photo? Ouais, photo vanda, wani na moni pe ba champagne ezali au pena palais ya Sundiata donc champagne lo pamba. Sundiata na ebiki awa na odame mais moi bouteille il faut y a déjà na nenga système. Yo kasi zela na chako. Les amis de Poto la Poto donc ezali surprise de l'année au to préparer la ribino to baki to ya kokuta Sundiata pa na ye aroye baté mikolo to ça plein système voilà il faut to ya ka vraiment sur terrain bisomo to pe na image to zui vraiment to betine za kaka o eza e pa na ye esika vanda na kasavubu to kuta na tongo sa musana et comme tout homme la muka va bima bongisi na esika zalaka il est propre to kutinda ko propre calme et puis ça est posé hein to développer na ye donc c'est surprise de l'année bon comprendre quoi donc Sundiata a servi un mame champagne et mame quel honneur balobi Laurent et champagne serré t'as là ce logo à représenter là Zadio et Béa fidélité d'amour. Donc avec Yébé Trobé t'as peut profiter de Zadio donc Sundiata c'était vana na yo to développer parce que ça pas na yo un bon matin to yo kuto pa na yo vraiment ndezala kaka pas pâté na chanza tali pas pâté ezali papa déjà à tongo tala ezali papa tongo ça ma munango donc oza les ala no les eza poto na poto ya ba innovation de l'année. Non, ce qui est va fongola gite. Eza pour na biso to komelango kasi o ya ko fongola déjà wana boza nango. Pas de souci. Tu l'as na verre na déjà na milana malé. OK, c'est bon. Ok. Les amis, donc je suis bien reçu par Sundiata Maniata, votre artiste comédien. Wow, c'est Sabino pendant quelques années. Pendant quelques années. Donc, quelques années, c'est son époque. Oui, ma pièce est belle, autant merci Sundiata. Alléluia. Ça se passe à Champagne, donc ici vraiment c'est poto na poto avec la mine d'ovo, Mosakol Nakolo, donc il y a mère Flossi belle. Tobeta Masola Sundiata, Tobeta. Vraiment. Sundiata Maniata. Sundiata Maniata, to couture peine à parler, to lingi vraiment sur la mouké par rapport à Moussala et puis moi actualité au vraiment sur terrain il y a on a qui to bengote to ya vraiment bisomo pena donc to kuto pena soko za la raté suppose la été tonto bako avant na palette un bon matin boazate donc na lingi vraiment avant to kende vraiment na actualité na lingi na do ba la poto ba yeba no santé ya Sundiata Maniata et puis évolution na yé par rapport à Moussala et Zandeni. Vraiment par la grâce de Dieu, toujours vivre, tous en abisso. Nabi que vous écoutez en parler, donc nabi qu'avant na bima on a salon, na commission colo pour permettre un bima à salon, na bâton vraiment donc santé ça va bien ngolo, ça va quoi, ça va. Sundiata un moment aux ala quitté
ozaki na ba déplacement okomaki trop libanda ya mboka ki RDC bana poto balingi bayeba vraiment sondi ata trop de voyages tout oyoka ozaki na Angola oyaki okendaki point noir après ça les tourner congolais donc obeta pena ba province après to sous moi quelque part après to sous sondi ata déjà kala mingité awa ozwa sous mboka malili nyonso oneza kaka pona ba production no ozoluka pa nzela na omususu. Bon, Monique naza masonte neti bande wana biso masomba tongela biso bandaku naza menizete neti bande wana biso ba meniser o na saluer famille ya mère nanga mama ba oncle nanga baba meniser donc la plupart baba meniser vraiment ils ont sala oyo o tata na bango vraiment bandango pe ala gisa bango naza meniser tinga za artiste. Moni ba déplacement nanga na sala ba déplacement moko ya sentiment te ka pour na plaisir batu na kin ba mona ke no sondia ta za quitter un moment donné na kin ki a ken place moko boy pour na plaisir non ngana ken na par rapport à musala ne ken na par rapport à musala na otoza na pena Cameroun nous avons na Sénégal donc par rapport à musala ba déplacement za musala on a profité tant sous na saluer président Paris Kouta à partir à Pointe-Noire yende grâce na mutu sala kiki to kutana ba ndeko na biso ba collègue na biso ba artiste ensemble ti Cameroun vraiment c'était bien passé quoi, c'était bien passé vraiment, c'est ça. Merci les amis de Poto na Poto pour comprendre tina ya ba voyage oyo Sundia Tamaniata à sala kalobi eza pona ko kende ba sentimate makina ndi pas artiste akina sa musala prevane to mona kitango yaki makasi Sundia tatango yaki bena yaki makasi ya tauna yaki makasi nazana ngande nazala non oyaki makasi nayebi ke tango yo yaki même appellation na o changer ki pour na mitande place ngo yo te mitia te me batia yo ngai mais na place ngo siko ba mona ke simba na nga par rapport à ndenge je kindela quoi donc niveau comme au kabambo même na ba comédien ezaki mystique donc c'est que siko na kuei au moins de tout le bon niveau na bana okaba c'est que siko na kuei non moni ko kaba babuta mana ngo bon nyoso makambuza na masuba ngembo to suba ngo quoi moni ko kaba babuta mana ngo ezanet na batu mususu babuta mana bango na kokaba net ba fabusi nteka bango babuta mana bango na kokaba batu lokwa ba gilen sima wana ba grevi futi la lié bozu batu lokwa ba benoise kwa juda social donc bango babuta mana bango na kokaba eza kwa biso basundia Tamaniata impeke nazana ngo soki nzambe asunginga na lukana partager na bandeko donc na sens wana ndenge mo afote quoi. C'est ça. Lelo théâtre mututo ko mobenga mana kombo na yeba ko musezo la tabato mbako musopela la tabato te to yebi kende boza Sundia Tamaniata boss live et puis boss live no so total pena bozo solo là par rapport pende to moni là parce que vous apoto na poto le balonga vérité nazara master ya bandeko yo nazara pena master ya bandeko yo moni na équipe yo donc nazara pena master ya ba Fisto Libenge ba Abula ba Pele ba Zaviola ba Docteur Lami ba Trésor Poutou donc nazara bena nazara masa na bango quoi donc yango moni photo solo la rapport ba master ba solo la quoi donc c'est ça. Mais inquiétude moi que ça là qui la poto un moment par rapport bah mon Sundia Tamaniata boss live à sola bien vraiment sola peut bien à banderone à musala mais moi inquiétude moi que na une année il y a massa na yo nderonayo à même na théâtre au atika biso manager et puis que lelo message moko nogo nae à sala lelo bana poto ba comprendre est-ce que Sundia ta s'impliquera na une année na été après disparition à massa na ye on dirait
négligé mais bazoka ye boss live akababa mbongo akoma na mbongo mais tombe na ye noko asala message moko loba que yo o s'impliquer te o ko expliquer bana poto nini parce que mutu mo pa benga na poto atunenga question na abifo tuna na Soundiata par rapport ya réaction na ye comme on a ye Gisèle Massala depuis Paris ba ina tuna o question na ko répondre na no boye na clair sur bateau par rapport ya combo ya boss live pour batum souvent on ndinga mabe na za boss live na théâtre donc na kata monde da théâtre donc bozwa yango na ndenge moko ya mabete donc boss live na monde da théâtre ndenge toza ba phénomène ndenge toza na ba mopao ndenge toza na ba papa chéri ya comédie donc bato bozwa na ndenge moko ya mabete bozwa na ndenge mabete Soundiata pe aza boss live na ndenge ya comédie j'étais donc côté wana tant souvent confusion ko kota na mitwa bato quoi les ana ba kombo to pesa rapport et ko tout ça mutumsu libako donc et le rezana ka que no yo moko mi ba place nini olingi o mi placer quoi c'est ça par rapport à question tuninga pona de faire auta kutika biso manager ba dur ya papa leki ngala yoka yango mais papa leki azanga yinde kotuna pour ngana zwaka moi contretemps par rapport ya masolomo pe tozaki nango pour après avoir composé Pierre Tomba et sengaka moi réception bat ba fanda moi ko bola ji ndenge zala alors le temps ngana banek aussi ko finaliser ba solo isika oyo bat bakokaki ko fanda papa leki atikala kono komona ngate à partir du cimetière moni caméra et puis ça mena mutunyo sauter mutunyo saute pété sengara que non les cas devant caméra papa leki mona caméra liboso na ye a perdaki même contrôle ya makamuso baneko et puis tant vous yemo atelisi image à regretter comment akoka le babongo donc aye bakité vraiment on senga pe la public ba excuser vraiment moi j'étais là polika mwane salama ndenge salama ki wana Adam Sulozolo yoyebi donc bisotu to sangana ki bon moko polika mwane salama mpe o nzambe a permetaki ebima ki bat ba mona ki tozaki na ba fiston sai tozaki na ba masam susu bino Adam Sulozolo ozaki wana donc bat bazaki belé donc c'est ça et puis jour autre posé Pierre Tomba et Tomba qui bande comme susu bazaki na mamaka moko quelque part il y a un pétant suba mona qui peut bande comme susu mais j'étais là donc nanenga mabete bat bazo nanenga mabete. Ouais, moi aussi je confirme vraiment Soundiata Maniata malgré qu'il a retard mais Azalaki et puis il était parmi Oyo, Salaki quelque chose. Nous étions là dans Bissotou, tout ça là qui m'a pour que tu réalises vraiment Pierre Tomba Luana manager. Exactement éclaircissement par rapport à Noko Papa Leki Alobaki pour Nali Kambango. Donc là on continue vraiment avec cet élément. Soundiata Maniata tobeta moi mokieli susu to tourner pe na page to zaka wana te tobeta siko li solo ya carrière bana poto balobi Soundiata sali groupe Soundiata comme leader Soundiata comme na oyaye moko pe balingi bayeba qui est derrière toi na nazo financer yo ezaka pour la production to za ndeza toujours ndeti kin ndeti libanda to za groupe anzonzing to yeba. Ouais, merci oui, Adam Sulozolo pour la question. Soundiata Maniata ku sala groupe les gens ont habité mais Soundiata Maniata azana groupe moko tiki oyo bat ba répétera qui bat bazana horaire moko boy ba ebike au lundi mercredi vendredi tout répétera place intel non Soundiata Maniata groupe autour le bac Soundiata zanango ko sangisa batu pona nzonzi donc tant on a sangisi batu ils a déjà groupe tout sali moto na moto azui eteni na ye et puis moto na moto
azongi na ye esika azalaka quoi. Donc na sens wana effet kaka ya ko sangana wana eza déjà groupe. Donc yango wana tamsu batu ba tsapena ba zo ngo pena na ndenge mo tezone ni ba sa confusion te. So ba moni SDT donc c'est que Soundiata mutu a dirigé loko wana. Donc Soundiata mutu a dirigé loko wana za ngo te groupe moko boye soki ndenge nini quoi. Mais Soundiata azalaka président nakata ba président. Donc c'est ça. Mais déjà Toyebi Soundiata Maniata aza déjà nakata wisdom aza chef nakati ya major et pas major Misadi dit aux rappelle déjà chef et Toyebi ba chef mbalebele na groupe bo marama bende ko ki chef fare bo baba bi mo monde de théâtre mystique monde de théâtre moni mutu mutu a comprendre maram na ndenge na ye ezana mutu mususu bozwane mabeka po yonde mutu simba kikaya scénario. Si on tolo bati et pas mi José Mabilama au simba déjà scénario aux ara chef au dirigeant rapé surtout que et pas président major Zolo aux ala rappel déjà chef au dirigeant et puis pendant yo mon poste sous groupe na yo mon poste sous don yo mon score n'a pas na yo za président. Oh nga d'abord nazarana sawana mais tozela ti ta nzambe ako lobaki kende mais nakozala nanga moto naza ko diriger batu mais nga pe bazo diriger nga quelque part nga za la complexité donc là vraiment na trouver ma sont normal donc nga koza na kwemo bunga na diriger batu mais na kwemo bunga pe ba diriger nga c'est tout à fait normal na pas ba producteur na biso ndingo lobi wana et coïncidence, c'est pas dit que tous les temps sont à Simbaka scénario na les amis dans yimta Simbaka scénario na groupe Wilson te tamoko ce qui scénario et singi sont na histoire na ye yemoko azana ngo selo penser na ye ayebi que non koto yonga na lingeza elabwe non simba scénario po eza idée nanga. Ana modéro totokani ya modé donc ba mona que non tout ça les lo moko boye po ba bakali sumo le musapement que sokola longité nga idée na ngeko suka mais ya modé et complété ti to évolue zadio oyo ezana ngoka kana deux volumes ya kana deux volumes mais to sangisi makame belé autant surtout ko ka ko kabwela ngo ko partager dans un tableau que non ate malobo to ko tsana tableau vete tel mais en ka deux volumes pamba to zupe to sa synthèse ya masolo yango monitor représentant bat otala bat ba Alain Biloko ba sepela bat batala ba Biloko belé ba sepela donc na fidélité d'amour za Dieu be ba za décider quoi. Soundiata Maniata na lingi siko to critiquer pena no musala parce que balobi musala oyo Soundiata tanto yebo to moni même na veni bato pena bazo respecter yo bato vraiment ba considérer yo mais neti kaka musala bino mo pe mo comme na bino pe ko bafouer musala ba considérant ensuite ba n'importe quoi comme trop na musala n'importe quoi ba makambo comme trop surtout to lo bango vraiment parce que ah to ça tabou te so to lobi tabou to bombi bizaleli na biso mutakala ya ba artiste comédien ezala ya basi za mibale et komi penza n'importe quoi et puis ba maman na bana o bazana ba poto bazali banda batala la communauté congolaise en fait ba komi ko déplorer yango ba valeur ba pesa rabino ezali sous-souté par rapport que bino moko ba artiste comédien komi ko bafouer autant internet ba biloko komi ko le kawana vraiment c'est de n'importe quoi attends que parents responsable musala na yo oyo yo yebi keza boulot na ngandingo lobi koza masonté tant aux hommes déjà babilo comme ngande ngwana en tant que artiste et comédien okolo bani na sijoana moni na loba bien biso tokuta ba papa Masumu ba président Lombe ba ya Solange Mindondo ba mama Linga
ba mama Bipendu, ba papa Ngalufa, tukuta ebele. Au moins natana bango musala ezalaki kokena bandenge moko boye. Ba bêtise pe zalaka nango. Mais ba niveau biso to ko mériter. Au moins lelo yo naza clair hein, puisque ne balobaka lilala moko a police malala tout. L'homme sans la biso eza ekoza suna respecter par rapport à petits biso motam surtout comme ça là. Ozomona. Naoto lobano awawa moni na ba mboka mususu libanda façon batu bazula rabiso. Tant déjà ba komi komona biso to sala ba bêtise mo bo to komi ko s'exposer na ba makamoko boye. Ba considérer biso souté. Ou soit ozalaka tamsu na talent na yo moko boye na kati nzoto na yo. O tam susu obande tamsu ko cacher yango na musala mo boye quelconque. Au moins que tant na yango ekoki. Vaut mieux ou l'équiper na télé ou lobi que non te à partir de lelo musala boye bela kanga wana. Yango soutien na komi na musala na zui pena musala na nga oyo yo fallait na bana ko sala na bimisa ngona posa puisque komi ne ba bêtise ba yebi ba collègue na biso ndenge to zalaka même ba tantine na bango même ba papa leki na bango ba papa kulota na ba yebi et maintenant au fan na boetam susu li solo mo ou bien moi ba internet pe comme na ba na bazo kota na ba ndenge zalaka et maintenant moni bo solo nene devant moni maman moni papa bo solo nene devant moi tant toutes nos questions aux en réponse automatiquement au moins et comme bien té et maintenant biso bay otoza awa biso bay otozwaka tant susu mo occasion ya kokutana na ba président na biso ya association to solo laki menga na ko dénoncer na noté devant caméra na bino fo et ou pas mon konzi pas président yemoko. Un jour, pour ça, la interview à ko so ya bimission on peut plutôt occasion ya ko loba yango. Toti ka mutu na mutu sko na musala na ye. Oleke mutu ou bien batu moko ba fingsa domaine ya biso o lelo. Nga depuis na papa masumu bon, mais nga depuis na tata papa masumu ti le na yebi na théâtre. Comprendre? Na yebi papa masumu na théâtre. To fandi na yeni ndenge masolango ebetamelaka omona ke non moto aza ko vivre na mosala aza ko sala aza respecter na mosala aza ko sala photo eza ba exemple moko à suivre biso photo landa no senga na bato ba osala ka ba biloko moko boye ya mabe ndenge ba banaka théâtre koleka na télé bozwa bango bosa bango interview alors que non musa neza théâtre ningi pe bazui tant ya ko sala kata musu ba maka musu bazwa pe courage wana pornographie il faut le dire bazwa pe courage wana ya ko le kabala ba que non te à partir de una tika théâtre na comment sala musalo bo moninga nango omona na habité so muto azwanga mabe oma bolimbisanga puisque moi je suis artiste et comédien na vivara na théâtre. So sundeta azan na 100 francs congolais na pochi. C'est que azouan on nzela ya théâtre. Nangina senga vraiment na ba fan na biso nyonso. Bolimbisa biso. Biso ba eba o tuzana on nzela ya musala yango. Bolimbisa biso vraiment pour eza passer eza soni. Tant que nous sommes tous les artistes, nous sommes considérés biso. Biso mongo to lingi ko se considéré te. Ils ont vraiment passé. Pour omoni biso to yebi ils en aba. Na ba artiste pe ya minene ya monde. Mususu pe bakota na bango na kata ba masolo ango. Mais ba vie na bango ezande nini? Soka wa vite Hollanda $1000. $500, $2000, nde yango tam susu linga o salir personnalité ya bande ko tout
ezapenda pasi mingi donc bolimbisa biso biso ba otuzana na nzela bo continuer côté ya biso bolemba côté ya biso te. C'est ça. Mususu pe balobi bana potoka bazolo balobi mususu ezali soki mwasi mobali asengie yango ezokoma bongo so baboyani to babebani bapublier soki peza mobali pe mwasi asengie so babebani a publier. Alors conseil ni noko pesa na bandeko ba sa ba pratique wana. Adams amwe ba makambo ezo salama biso de asito kuta na mokili ya kopesa conseil moni bolingo tokuta yango po biso toza na mokili eza po ba papa na biso na mama na biso balinganaki yango wana esala eke biso toya na mokili ekozala pasi mingi soki tozolinganaka na ndenga lokuta so tozolinganaka na ndenga lokuta eza bien te puisque nga nayebi eloko moko bato balobaka keno bolingo ezalaka nde na motema moto mosusu akoki kosala eloko wana na bolingo aza nango na partenaire na ye koboya na wi ya arrivera pe na ba vie na biso bato ozomona ya arrivera pe na ba vie na biso bato mais ti kokoma na ba niveau ya kosala ba biloko moko boye ya kopublier ba biloko moko boye na ba internet pourtant mususu bokabani na mutu ngai nga na koloba yango eza penza propreté au publier tant mususu ya tantine moko boye a publier tant mususu ya jo moko boye tozo bosana ki yango za ba archive ekotikala bana ya babana na biso ba eza propreté ko salir ba personnalité ya bandeko na ba epe basala yango na osenga na bino vraiment eza penza importante monso lingi mutu ataza musika na yo so lingi na bolingwa solo eza kana motema. Et comme on risque tant sous moto déjà ça yeba qui vit à mokili mais à qui kuzonga couvent parce ce moment là et yo comme ce comme besu et yo comme makasi yango tozomona ka lelo ba homosexuel ba koti na kata ba masolo anine c'est pas bien eza biblique c'est pas biblique donc eza propreté omoni même na Bible toyeba na biso mwa muke po tozaba na apôtre Odo Mafuta toyeba na biso mwa muke même na Bible pekisami et pekisami babiloko wana wazaboy peut-être mutu so ko sango pa ignorance azoe bateni oyoyela elopi donc totika yango eza bien te ba mama bokanga mitema biso pe ba papa tokanga mitema ils ont un savant te que aussi là ils ont un te que savant et aussi là ceux qui ba fanisi on a mai oyo ya yo azara ya yo hein na bi ke ba makamo so sunda tawolo bango quelque part pe ba passe ça quelque part ba passe pesa mais tout ça ensemble quoi la vie continue. Merci vraiment. Toza Nzambe de Tolba toujours Venanga JB Kumaluta les pétroliers de Dallas Mokonza Jordan. Il y a José de Londres Sida Andima donc rien à dire. Estache c'est que Venanga Balobi les nationalistes. Tampon collègue nayo journaliste international qui chasse à Luanda. Ko fouiller pena ba information donc ba salutation na ye place azali donc Nathan Pongo na bo Saint-Gilles Makaya le jeune Kanza wana bande ko na Angola ba journaliste Angola ko wana le jeune Kanza na bo sanipe te lisusu Nathan Pongo balege belé moi ko bossa na moi muke mais bino tout vraiment donc na lela bino fort
nalela bino fort donc bande ko nanga ba journaliste wana kutu ya déjà kutu C8 place tout na biso bena donc là la quoi donc oui le bivi de loin dans zadwe beya chambre 4 ezalaka na malili moko. Vraiment, on voit Sébastien ou Balobi C8. Donc, vraiment, ils allaient bon. D'accord, ils allaient toujours continuer cet élément. Je profite pour saluer vraiment Baobayama na Mondo, na Mona Bapegi Tsasa. Bapegi Tsasa international na betaratolo quoi. Donc, naebi fils à papa. Naebi donc na moni sous maman Lioni Mia la maman nangai nakati ya Dortmund pendant na peso mbote. Lionel Émile le papier balobi premier ministre des Congolais de l'Inde na peso mbote na moni sous Jeannette Mboyo na kati ya Québec na Canada wana na pesio mbote na moni susu Ormeline Luzolo Yaya na pesio mbote Ambara Kouzia ma meilleure coiffeur de Paris na pesio mbote na moni susu Vienanga Estache c'est que les nationalistes balobi l'introducteur de Viviane Weston na Europe na pesio mbote Vienanga na pesio mbote vraiment ba Vienanga bino boyebi Michunga di colonisation na pesio mbote Ormeline Mikiti na Katia de Bundes. Ouais, donc en tant que comédien, OCP, ça vraiment, l'andi au monde que vous tirez le baba makamo, c'est trop tragique, mais pour OCP, ça Evedianza, balobi la simplicité de Paris, Nicolas Tivikamen, na bien arabe, j'ai mis ma membre de mi à mort, Joël Lafleur, maman na Jonathan Diatabao, na moni sous maman Toussemba, la maman moko malamu na kati à Montréal, na moni les sous Aline Kwama Dio na kati à Paris, na moni Bénédicte Bunzonzi na pesio mbote ndezala toujours merveille diambo la crème au chocolat Rachel le panda balobi cour suprême na kati ya na kati ya Suisse wana na pesio mbote na moni lisusu mama Anastasie Alua mwana suka nzambe ndoyi ndezala kaka Irène Makiese kidia ndezala kaka sundiata solo la c'est ça bande kona quand même na Irène qui dit fort boni aza bien bon avant la bande bafa ngai na ma 3 personnes kaka bangai ba ser vraiment ba biko solo la lokola ba Alpha Mbui la reine de Bibelo na kata Londres a Dolonia nga ser ya petit na ye na bosani pe lisusute Katia Mabeka Star Cayenne bangotu wana Jantona ningzalaka alors bandiku izaka na garçon mokubi nanda kuna bango bayibiye autorité aza mutu ya autorité garçon wana bandiku na yibisi bino isika ya fwandi baleki ne yepo bapusana pembeni ne bangu moko izala kama tikita bandiku ngarso wana nanda kunchuka bima kamwana malamu naribanda nzuka buri mbishangaye azari nwaleri ngarso wana sika meri laka mutamuna kati siko ibandeku garso wana mukolo msusu akei kumira diambo meradi ambeni bandiku lu yibi kaka sika na ngande diambo ndengi zaraka musuku ikoti mbila kota kete akoti bandiku mbila tangu akoti wana mbala moko bandi ali mabakulikolo di bandiku alubi yukawoni mukunzi ngana na sali lokute mukunzi ngana meri lokute aluza kuwanga na bilonios lozo wanga na bilonios bande lozo wanga na biluti ya maboko likolo ndengi luzuti ya maboko likolo tukunuku tani misapi ne bino oy tukuyuka yena solu yeriamba ilok tukusele akumone yango bande wana bazalaki 5 baba ndina mutu yiriboso ozo wanga ne oy nini
oyi nini solo nini yedi yambete ali leka wana mutu yemi bali oyi solo nini yedi yambete mutu yemi sat mutu yakatire mi bandiku tamba zo nukutaka mutu yakatire mi garso wana lukula azali mutu moko biba parele yeba yibite kamera kali yamba siko isoni ya ndengwana soko baka kuyibisa tazini yeke bakangi pona liamba garso wana muni loku yekusala te bandiku akiti sili boku mbala moko kaka na munoko yisime wa tangwa tiri boku na munoko yisima bandiku so dalubi yo banika batomba na boku yeso tombra na boku atombra kete atomburi basili si ya katrine so da yi pane atizolu na maboko so da yemuko atari ati toi abaki so yipa mpanji alobi toi tu filmes les cacao, tu filmes les diamants. Merci beaucoup. Merci vraiment. Pour me permettre de parce que l'on a vraiment quoi ils allaient te faire Sundiata Maniata hein Christelle Benewango balobi Cléopâtre nakati Hollande vraiment na pesi mbote Géraldine Swika Rihanna d'Afrique na pesi mbote ndezala toujours to ne lentement verser vraiment ndezala Sarah Chikita Ambara Kuzia ma mère coiffeur na pesi mbote Sarah Chikita Don Beni balobi vitamine d'amour la choco nakati ya Chicago na pesi mbote venanga jibe kumalo le pétrolier de Dallas mokonza Jordan bango bazala te yondo zala estache seki karate donc to sepela kwa Sundiata tobeta moi le solo ya Zadio et Bea et puis lentement vraiment à la fin et là on y troye ba tout le monde nakati ya de particularité ou peut-être Sundiata na noté mais tout le monde a ce Sundiata na forme ni ntoze là na Bea et Zadio. Bon, Sundiata azaneka les mêmes, azana ye artiste ou a incarné rôle ya papa Zadio. Rôle oyo nakati ya fidélité d'amour oyo batu bazo mona nakati ya fidélité d'amour oyo film oyo na osenga na batu vraiment soki bimi batu ba consommer yango. Hein batu pena ba consommer yango po moni nano ebimiti na to bimisi yango te za bisu mona toza ko visionner toujours là et puis tant que ba opesa accord bat ba rejoindre ngo déjà dans na ebiki même pe na site na bino ba mona même extrait ya Zadio et Bea fidélité d'amour Sundiata zanega les mêmes ba découvrir des histoire na kati fidélité d'amour d'abord comme on a déjà ezoloba nayebi ki tuza bato mayele tuza bato to raisonner ka fidélité d'amour déjà bato déjà bazana déjà na image bazana na image comment masorongo ezalaka quoi alors na kati ya fidélité d'amour tuza na bisuka na deux couples tuza na bisuka na deux familles na kati ya deux familles wana côté moko papa azana mutu amavanga côté moko mama nde mutu azana mutu amavanga mais nakoki ko détailler tout batu balinga bakota batala tisuka ya fidélité d'amour auto sali Zadio et Bea dans to sali synthèse ya film moto ko sala yango même 8 épisodes film moto ko sala même 8 épisodes donc même to ko sala même 3 volumes 4 volumes mais to sali synthèse nango na 2 volumes seulement donc on nazo pesa penda ba remerciement belé na famille Nteka Mobimba na famille Nteka Mobimba vraiment partout bazwami ba trésor Nteka ba pasteur Landry Nteka ba Joël Nteka ba Hortense Nteka ba Love Nteka ba Guylaine Nteka ba Love Nteka ba Yves Nteka donc baza ebele vraiment ba famille Nteka Mobimba famille Nteka na papa Zadio na mama Bea oyo et salami na bokasi ya yemoko Fabrice Nteka po a dédié yango na ba parents na bango mingi zaki po na libala moi cadeau pour na mariage c'était prévu le 4 avril oyo suite ya bambula na Luanda bankamutu aussi en gros les 21 ou donc bat ba OCP là donc bat la fidélité d'amour to lobeli nini ils ont encore muké
mais tolobeli nini donc batu bako seka batu bako zwape toli na kati donc c'est ça quoi donc bino batu ya pirate ne vraiment bino batu ya pirate vraiment non senga bino mawa non senga bino pardon mawa mingi pona biso pomoni mbongo kufiawa bo permettre biso vraiment eloko yo pour na habiter bat bayokania wa ebele ba roi David Bikuta roi David Bikuta motema ya batu ya mama na biso fineza ngoma vena nga roi David Bikuta na kata Luanda papa Tony motema ya mama mami mokonza sona ngol pasteur Charles Massamba na Petra ngol bino tout na bosanité prophète Jérémie number 1 limonnaire d'Afrique bino tout papa Fonso moko to tigala na yewana papa Kula bino tout ba grivi futila matita zola mbwali yebo bino tout bozana kat Benoît Zeko ajuda social moto alia kana bato Benoît Zeko ajuda social président Claire Lebo eloko ba maître Tirbo boza pende belé ba ibanga donc boza penza ebele kungwati Sébastien au C8 vie ya biso ba petit na ye oya solola ka bien na biso ba leki na ye bibishima matondo bino tout bibishima leka bino tout wana bozela botala zadio ebeya boko sepela vraiment boza tellement belé pour son abaloli misu côté wana na omona vie ya petit na ye papa na bon regard Justin Nzengo na omona lisusu Jean David Kiamote vie ya petit na ye motema ya bato ya Judith Masia boze belé maître Tirbo maître Santu Bilokota bino tuna balwanda wana donc ba mama Kikolo ba mama ya Kabelo ba mama ya ba fantasy donc bino tout mama sananga ya Kabu Sport bino tout sek Didi Finzoni sek Didi na bosani yote boza ebele poza Desi président Mutombo mbala moko na mona docteur Lami na mona Abula ya Tete na mona Zaviola ya Jolie na mona Pele ya bato na mona Badax na mona ba Fiston Capo masa na ngai Fiston Capo numéro 16 tout ça la rara nenge to betaka masolo na biso Fiston talara yo papa Kinalo na PCE bambote place ozali bino tout bolinga sundia tamaniata nalingi bino trop Merimbate ya Virginie Madikani masana ngai na bosanité lisusu Solange mwana mputu mama ya batu ya Patricien Solange mwana mputu à partir ba Maroc wana posé belé na koshite na ser nanga oyo na kolobaka ke na kibuti vraiment ser nanga ya gal petit bis kintobika. Merci Sundia Tamaniata, Togo Telema déjà. Vraiment. Donc, tu commis sur 12 heures comme on a pu nous na makasi tu osa boulot mwesili. Yo c'est là ngo. Sundia un mot poto na poto. Non, mutu yo mto talanga yo c'est là ngo. Pardon na bondelio. Dodogolo inget. Emo 3W poto na poto ba otala yo. Tolanda émission, tolanda ben émission. Tolanda émission ezaki to mingi bazo pesa artiste ba pesa invité temps ya ko solo la na fanatique tolanda poto na poto tolanda poto na poto tolanda poto na poto.
ba musicien tout ya mboka oyo na pesi bino ba mbote belé masana ngeri chiwata boss live Fabregas masana ngai papa motema mawa kabose mbwa ya kanda na bosani pété prince d'Angola lisusu Gino Equalizer na bosani lisusu yote bosé belé boza pene belé ba musicien tout vraiment donc au bolela pena Sundia Tamaniata Guilain Samba na bosani yote na bosani pe lisusu masangate kunzardo bwaka kaka toujours ndenge zalaka bino tout na lela bino tout ba leader kisuna ba leader papa chéri moto pamba moto pamba connaît pas demander soto sengi na ndeni moto pamba sege sala elomo tabaka George Ngando yo papa chéri donc ayo yango wana na baloli susu natali yangema usantira ngalo bangwa na misi ali bokuranga on a vu tant à donc devant frère Patrice ce qu'on a expliqué frère Patrice quoi ali bokuranga donc bino tout vraiment dans la bino trop yangema motema ya batu ya maman na biso aussi déjà maman pata maman pasteur na bikenda ko na bolelanga fort de quadra Kouraman songa ya Meli na bosani pe souté du Cap la merveille net na film Jésus des nuances na pointe Jésus des nuances la Sundia Tamaniata fort Jésus des nuances allez bien tout ana pipo ciao. Merci, ça est fini pour aujourd'hui. Dans l'ingafomana des annoncés pendant la simananga, bon mon appena Zadio et Béa ndenge moi ba estrewane zali donc ça se passe à Champagne aujourd'hui. Et si là Marlène Lucé finira Dortmund na mon sous Ormeline Mitiki narata Bundes Nicole Levangolé balobi yo penza 100 kg ya Congo Géraldine Swika check to sila na biso elone sila ate nga fona mosala nga so théâtre poto 6 quoi donc ya boezala te ça se passe à Champagne donc na mila nga poto 6